Alors, tu as bouclé la famille, je ne sais pas, ma question peut-être na pato toponaki, ba retour na soki ba question to zangi. To côté sikoyo na étude. Balobi révérend Moka azana ba o to bengaka ba gros diplôme. Est-ce que vous avez limbola moi muke parcours na yo surtout académique ou toujours ça plus intéressé là? Na sali ba gardien nangai na flamboyant, ensuite na koti école Malula na première année primaire, na landeli yango nyonso na Kinzambi na Bandundu ti na silisi ba primaire nangai. Na ensuite na sali une année na Djuma, internat Djuma ya ba père jésuite à Mindele, toye na Poto, na silisi ba secondaire nangai nyonso na Institut Saint-Louis, na Mur. Ensuite, na bandi université 3 ans, il y a sciences médicales, na faculté universitaire Notre-Dame de la Paix. Na enchaîné na économie, na niveau, il y a St. Andrews University na Écosse. Na éco gagné concours pour na kota na Harvard University en 88. Wana à la Kennedy School of Government. En cross-registration à la Graduate School of Arts and Science. Tant on a aussi ça na zongi Belgique, ici quand on a bandaki carrière nangai en tant qu'assistant professeur en académie financière. Ti nandenge pe na ekozwa appel ya Nzambe en 90 na bandi collège biblique pendant que na bandaki kosala misala nangai. Na aussi ça collège biblique nangai na 93. Na Tangwana, na bandi carrière nangai bancaire en tant qu'assistant vice-président à Chase Manhattan Bank. Donc, nous sommes à côté académique, na petit peu. Voilà, merci Mingi, révérend. Mais na parcours na yo scolaire, so ibabi batu na yo et loko nini vraiment ya munene oyo principe, précepte, tu es loko moko retenir na parcours scolaire no oyo ko lobake o utiliser kango na ndenge otambolaka na vie na yo principe en to koloba ezani to précepte ekoki okamisa bato ebele mais o na koloba ezali principe ya jeune mbala liboso nasalaki vraiment principe wana nazalaki na université à St. Andrews tozalaki na baétudiant ya Malawi balingaki basala action moko contre président na bango Dr Banda mais bayebaki ndenge nini bakobandela yango nasalaki grève de la faim et ça qui que le président a quitté donc tout mobilisaki université nyonso grâce à nzoto nangai natiaki en danger pour na likambwana par la suite et dengai tango ba arrêté conférence nationale souveraine na Kinshasa na tangwana biso toza na Belgique mutu moko azo bougete na ville ya na Mur ngai pe mutu na utilisaki kaka technique wana ya grève de la faim pour batu batelema ba marché. Même méthode et d'akingai mingi tangu batiaki ngai na makala yango nde mutu epesaka ke nakoyaki na koma na ndenge wana bamemaki ngai na hôpital pe ti na ndenge balingi baboma ngai epuis na ndenge nakimaki. Donc c'est au cours de mes études que nayaki mpenza comprendre force oyo ezalaka na kati ya likambo babengaka jeune. Donc baétape nyonso ya makasi nazalaka nango na vie na ngai oyo ya extrême naebi que lisasi nangai bombe nucléaire nangai nde yango. Voilà. Donc aussi si classe, merci pour la révélation na kanisa bandeko bazolanda bako noter yango. Alors aussi si classe ont décidé de Boston aux zonga lisusu na Belgique pour la nini. Bah pour la simple raison que nazaki opportunité oyebi po ba kotisa na circuit ya mindele ezalaka facilité na niveau ya monde du travail. Donc na monaki nzela na ngai ezalaki côté wana et puis il ne faut pas oublier que na kolaka pe mingi na kati ya Belgique ti leloyo ba leki na ngai nyonso bazali wana ti na ndenge pe nalongaki Belgique pona kende Chase Manhattan Bank na Londres à partir ya wana nde sikoyo carrière internationale na ngai nde bandaki. Voilà. Alors OK, na carrière internationale non na finance baobi côté wana mokasali mosolo ebele. Tout à fait, comme toute personne au Basala Kanakati a domaine wana na ba diplôme na zanango, il est normal, c'est reconnu
que bateau bazalaka na kati ya domaine wana basalaka mbongo ebele, raison pour laquelle tango tozwi crise oyo euti koleka awa bazwi badisposition mpo bato bazalaka na domaine oyo nazali babonus na bango ezala diminue, mais yebana mokili mobimba ke na kati ya domaine na ngai bato basalaka mbongo ebele. Voilà. Sikoyo mbongo na vie na yo, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que au Kendaka ou net en français tu cours derrière l'argent ou bien mbongo ezaka keloko ye nengolobi par rapport ya chance kaka ba diplôme ozwa ki pe musala ozwa ki? Na mona mbongo neti outil tango nazalaki na Congo na tango na eko créer mouvement Psaume 23 wana tozali na bane 2003 2004 naende ko apprendre que mbongo ezali eloko moko ezangatina. Dans quel sens? Dans le sens que jamais moto akoki kozala esclave ya mbongo. Soko ozali esclave ya mbongo kozala très malheureux. Naye ko comprendre que biso batu tozali na pouvoir sur mbongo. Mbongo eza na pouvoir sur biso te. Biso nde tozali na pouvoir sur mbongo. Donc pona ngai mbongo ezali outil. D'ailleurs bambongo ebele na bebisaka po na ba cause oyo na defendaka. Donc ngai likambo mbongo option ya mbongo en tout cas yango. Voilà, merci mingi toko rappeler na bato nyonso bazako kolanda biso que tozali na révérend Jean-Paul Moka, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. To y bénéficier vraiment pour na kosolola na na bosembo, to yeba ye, to comprendre ye, et surtout kaza candidat vraiment ba oyo potentiellement ba ko voter, ba yeba à qui ils auront affaire. Alors révérend mbongo to sisili kama mbongo to kota sikoyo carrière politique na yo. Quand est-ce vraiment au Rolobake pour la première fois oyo ozwa ki goût ya ko la politique ya ko défendre public? Nazala ki na tango na koti St Andrews University na Écosse na ende kokutana na ba étudiant ya Malawi. Ba betelinga lisolo ya président na bango, dictateur moko, et puis balobi azoya na St Andrews. Nga nalobi mais ndenge nini bino bozo mona ki mutu wana za dictateur bozo tika ye ayati awa. Babi mais biso awa toza na biso mingi te, et puis toza ba boursi olingi to sala nini. Nalobi non il faut to sala quelque chose, na yeko proposer grève de la faim. Premier jour ba ye na chambre na ngai ba tikelinga note balobi biso to kokoka grève na yo wana te toza ba pauvre boursier soko lingo sala ngo pona yo moko sala yango mais biso toza kuna te. Alors que nga na bana ko sala likambo wana pona bango. Na décidé na continuer yango. Te na ndenge oyo université mobimba batelemaki po bayokaki ke camarade na bango Jean-Paul azosa la grève de la faim ti na ndenge pe recteur ya université ayaki komona ke po a calmer ba étudiant na ye il fallait voyage wana ba supprimer yango na yende ko comprendre que mutu ya muke akoki pe kosala makambo ya minene. Donc mukolo wana à l'âge de 21 ans na ye ko comprendre que na kimisi dictateur bandaki banko bangi se bato ebele na Malawi. Donc conscience na ngai politique bandaki na point wana. Voilà, merci mingi. Alors neto yokanaki na révérend Moka, donc 30 minutes yangai et puis 30 minutes autokozwa bandeko. Je pense que ngai na épuisé presque temps nanga. Alors nakozwa de temps en temps nako interjecter pour nako baksama ba question na bongisaki na komaki awa. Alors tozwa ndeko liboso papa Odon Pambu. Papa Odon Pambu, yebisa biso mboko za kobenga et puis motuna na yo na révérend Moka. Ok, merci. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir, révérend Moka. Odon Pambu na obenga parti à Londres et je pense que c'est la première fois que sur la papa Moka, tout à l'heure monsieur il y a pasteur Peniel, apôtre Peniel et la deuxième fois. Mais il y a tout dans la question nanga, s'il vous plaît. Je pense que il y a la première interview à Zoaki à Lobaki qui na vidéo beaucoup bima awake. Les gens à Mboka Congo yé mutu aboma papa na ye. Est-ce que le là qu'on peut expliquer biso vraiment yango en profondeur et dédé il y a tout comment yazali na kati ya azana a posé candidature na présidence
mais ti lelo king eyebi même kombo na été et bana liste ya bato bazana ba pesi ba candidature aza même pas et comment yé à préparer ba propagande na yé pour na Congo. Alors pour na ressources na loba ni na tout na yé pour aza pasteur après ça rappelle promesse moko na radio du solo que a kosunga a kopesa mbongo pour na fonctionnement ya radio. Est-ce que à sala yango pour na promesse pour depuis na ti lelo ngana moni sous lelo na yoki sous lelo ezandengini et votre rapport Olivier na zonki maloba. Voilà, merci beaucoup. Question à Révérend Moka. À Betty, 4 questions en même temps. Donc, Nakomekana se rappelait 4 questions. Dernière question, Oyo, n'a pas sa promesse, n'a apporté soutien à la radio du solo. D'abord, promesse, on n'a pas ça qui a radio T, qui individuellement. Donc, je ne peux répondre à cette question que Namutu Oyo, Yenangato Sola Kilikambwana. Ça, c'est la première réponse. Na niveau, il y a ma question Oyo Mususu, que Ndaï Nalobaki, que Joseph Kabange, président de la République, Abomaka Tatanae, je rectifie cette information, mais je n'ai jamais dit cela. Nalobaki, selon témoignage, il y a 2 personnes. Témoignage, il y a Nani Edi Kapend, na témoignage, il y a Général Mounene, Azalaki impliqué directement dans l'organisation Alikambouane. Concernant Batu Oyo, Bazoloba, que na Kinshasa, na Ebanité. Mais justement, c'est au travers de Bino occasion pour na Eban, puisque Bino Boye Bingaï. Nenge Bozo qui n'a pas retourné à Batu na Kinso qui Baye Bingaï. Bozo ça la propagande Nangaï, Dieu merci pour na Yango. Concernant la liste de candidats, il n'y a aucune liste de candidats jusque-là. Il n'y a pas de candidat officiel jusque-là. Donc, vous avez dit que liste de candidats, c'est une fausse information. Voilà mes réponses à les questions. Voilà, Nakansa, au couvrir, poignon, son papa, non satisfait? Non, papa Olivier, on a connu qu'on répondre à question au pied à une minute. Maintenant, le babouille. Non, mais oui, on répond, mais pas en posant des questions parce que l'émission est avancée. Et ça, dialogue. Oui, et nous répondre à ma lobby. Il faut répondre pour nous satisfaire quand même. Maintenant, le babouille qui promesse, il y a ça qui en individuellement, il y a ça qui on a monté, il y a ça qui on a radio pour afficher les alliés. Quand même, il y a comme futur président à Congo. Et quand même, la parole peut que ça à moi bien. Pour afficher les alliés, peut décider à Zawana pour témoigner pour photo la vérité. Dédé, ma déclaration, il y a président à Congo, il y a Kabila. Normalement, les alliés, Makambo, na liboso, l'émission, liboso, à l'obaki, n'enga lobby psychoté. Pour afficher, tout l'andango, la tchakango, tout ebindé les alliés. Alors, des 3, pour la propagande, papa, biso to vote raté. On dit bien que diaspora va péquer ça, on va voter. Ce qui aux autres, quand c'est tantôt, n'andenge ya malam ke ngai na kosailo propagande na otuna na king. Et vous pouvez na munoko ya bâtiment ba na base ayi, tantôt ba koye ba pété, il faut ba yé ba yo se présenter ndenge za ko s'introduire awa na king. Vous ont monté ata yo moko papa, vous monté makamo ko moi mukemu. Boulou par rapport aux linganga na sailo propagande na ba king. Pourtant il faut que ça va matos non na king, bien ko ça la propagande na tango. Que tu veux battre ce que ko ça la parta ou non. Donc on a pendé comme moi mukena ba doute. Merci beaucoup. Voilà, je pense que Révérend Alingi ma clarification. Oui, clarification est allée simple. Makozanaki Djassa, je parle le 17 juin. Voilà, le 17 juin pour Nakin, pour la propagande, mais est-ce que réellement sur terrain, Missa les aliko salema, moi, les misala ezali kosalama na kati ya baprovince nyonso biso toyebi ke po tolonga likambo oyo toza mpe na bastratégie na biso na ndenge kaka mpe na bimisaki mutu bato ebele bakamwaki lelo toza na niveau oyo toza na yango na ndenge moko mpe na kati ya mboka ntango tokosala likambo na biso na ndenge toprépare yango depuis 2 ans bato mpe bakokamwa mpe tokokoma mpe likolo